Nganga par rapport à l'image. Alors il passe à monter ma case pas mamie. Car il m'a causé ma cambo. Là-bas, ma cambo. Malgré un retard, Djoubek, Ken Tianae, Awa Lobby, Abia Kolukayo, pas Betayo, Aboy, Chéri, Kobetox, Naïlité. Image, Sola, Basson, ça est pas la photo. Quel endroit à niveau dans la terre? Ah, bébé, là, ta couche. À Kokate, bah, bébé, là, ta couche. Il y a une foule. Il y a une foule, là, ta bisangata. Bisangata, Salamanga, moi, c'est un télo. Moi, je suis un télo. Beta. Bisous. Mbote na balande misol kamona motote détonner cette bingala sirana mwana muluba okete pete mbisa aquarium tala costume mateo bongo nanga bodundango ou allons-nous boss abonner massivement na Feza TV RDC boss abonner massivement na Feza TV RDC kraneto lingalaka ya Bella Dinganga babi Bella Dinganga nde makambo ayayay mwana mwasi moko gu elenge floka be ya wani s'abonner Karine Mokonzi la baronne ba chinoise bokendo ko s'abonner ba les défenseurs ba charge bokendo ko s'abonner massivement fa l'artiste na ba mbote bele sika ozali et famille na mobimba na batutu au Bolingara. En tout cas, Nazanga Morote na plateau, Nazana invité na Boko Monae. Mon numéro c'est plus 243 89 96 25 430. Plus 243 89 96 25 430. Où allons-nous? Moto. En tout cas, bon moi nazo c'est pour Nazana Kanate Nazana Sengo malgré matanga ya Chico pour babi mode noir kaka. Tandis que toujours dans les langues ndeko Chico Pululu. En tout cas, tenez à ben azanga mona plateau te nazana ndeko nanga confrère nangai moninga nangai yemoko double Rolex. En tout cas, papa Jerry Kobetos font langa double Rolex. Bonjour double Rolex. Bonjour tandis Sidi binga balobi mona mulu baloketo pete mbisa aquarium tala meko simba c'est donc en tout cas Feza RDC balobi Bella Dinganga balobi prêtresse. Nanenga ba blague c'est parce que moni na potwana ba prêtresse bazame Bella Dinganga vraiment nandi marqué parce que azana makambu quoi donc bo s'abonner et belé na chaîne donc il ça la biso bien mais ko to en époque kaka ya Naomi la perle noire babi la française au senti que moi ça zotanga na poto yoka éducation tentira moi sur le roi papier duplicateur en tout cas ba maman Coca-Cola za la Karine Mokonzi c'est pour ngana za na batu. Et puis Bakajulu Samba basi basala dimanche pe bazalaka et puis Yolande Mbala petite c'est propre donc bato ba soutenir double Rolex parce que moni tendance pose na bato ba soutenir tout le monde a ngona tanga passe mutu ça ba ngana linga double Rolex mais comme banini tshela ngata western comme ote nengeza boy et puis mususu pe mona pe banini alobaka linga ko mais solo bileka problème ko ote ndineza boy tisiko na potona na zo mukandate mais mabango bandoko sepela yaya est-ce que ça la vraiment donc place pour ça ba bonane na bino tu puis ba question ça yo ba réponse ezanga aïe malgré malili mboule beti lelo vraiment journée mobima banda lobi mboule ezobeta tisikoyo mboule ezobeta kata ngara musana aki mbula d'après pona ngara musala na ngai vraiment double Rolex tout cela na mukie komona comportement ya bande konaso ba comédien na liwa ya pululu ozomona ba comportement bango ndenge nini. Ouais, d'abord vraiment ba comédien vraiment bazo se comporter bien tendance di binga parce que tout le monde a badé les cas tout le monde a ba maman mindondo tout le monde a baté belé mais ya pululu na habité ceux qui bazana posa ba sali personnalité ya artiste pululu ou azaki doit no benye monstre ya théâtre pululu azara na bolingo pululu azali ko seka parce que ngana pululu to banozo attend vraiment ko sa ba blague trop azara jeune mo azali pe trop socialement tout comme moi derrière pululu le komi ongai na ba tse ba ngai pe ba lianga na fête te dans mutu to komine danger o nga so inani o nga so pe nani nazo comprendre mais bande ko nga no loba bino ke to za na bolingo to le lande ko na biso Chico Pululu et ça la nga pasi komona ba artiste o ba ke ba yebana ba artiste o bana poto ba pesa biso confiance o ba tala ka biso mais to mona ba bassesse d'esprit o mona ba tumsu ba audicité ko to kuna ba osala réunion ko to kuna ba osala réunion so to ba te au juste maman onyo sezaka ba besi bazo luka tonene po matanga pulule aussi la lobi pe to boule mara mususu o mona te ke sala bien te tendance di binga ngana yebi na kene ko mona mwasi ya pululu mako koko bikotele koko bikotele en tout cas na mona ke sala ngana passe banda na kene mona mwasi wana
naza so na combien pe ba pululu donc na kokate parce que notre charge pululu atiki no bana tota na condition bana na ba otika la ndenge nini et puis tota no maman na koko mwasi ya pululu ba kontaka mwasi bozana ye o bazala ngene na tango pasi pe bisengo puis ya kufina pululu mais to mona lelo ba makambozo bi makaka o pululu boy musoza bi maguna o ngasoki chama ikel musoza bi maguna o so ngape boy so pe to yeba te so bozana posa bitumba to bana posa jour en day na maman esenga fo ye dia ya po no mona non vilo nazo comprendre ngota po sibena ba wera ba leki na matanga pulu ya moni ba biso ba Rolex to batu o to linga buso ba tete o linga ke na ebite so ye di vraiment pesa ta parole mo bo pesa message pour to zo mona trop c'est trop na matanga ba pulu donc buzoba na buzoba en tout cas buzoba na buzoba comment na bandeko ba comédien surtout ba comédienne ceux qui kaka musicien ku fait d'accord na ne bimité bango na défilé de mode. Mais jusque-là, tout le monde a un musicien mon côté dans ma tanga. Pour que tout le monde pour les arroses à peu mingi mingi na on a un mingi de comme ça mulubo nani anima Bill Clinton. Tout le monde a pour lui le cas pen dans la zamba wana je sais pas. Comment on a bangwata musicien mon côté na matanga ko le cas pour achiko pour que ngaza kuna tutangana tous les jours n'habite ko ko le badine le kamba modèle. Ouais, tendance dit binga na ça ko bio de ba musicien congolais ba ça ben grand d'abord on a ben ngabo ben grand parce que na ba ratse ba musicien congolais. Bah on a net bah on va danger qu'on les biso ba journaliste na ko les ba comédien mais bah ça la guerre parce que bah yeba ka mutu ya bien atangwa pasi to mona na ba matanga ya ba mari misamu ozo po ngana matanga mari misamu na yeba ke na bungisa clé ya voiture na ngebunga ozo po parce que za Mercedes bien RAV4 ba nini na ka ngo donc bunga ka donc mais et ça la ba meto la ça la bolingo to ya ka mais ba musicien na biso lelo soki olobelo au moins za très captation ba comédien ba kufi ba yarate ba malinga ka jour asuka ba ye alati moi veste na yeba nini après ko tsela bato aurait pu ba yaka katam une minute aya tale bembe ba moi kei mais c'est pas bien babi libanga les une chakunde ke ko segate ozo ba comédien ba olingo négliger donc surtout bino ba mise na opesa mouvement message biso to soutenir biso chaba kana cha caméra na ngana orchestre moko boye na kenda pena ba yibanga caméra na machine na kotanga komba leader ngo et puis leader wana na benga ye pas foutre mon caméra on appelle ça 37 000 francs. T'as le niveau tendresse. 37 000 francs. T'as le niveau. Pas même $50. Il y a un morning va double la collection là-bas que musicien so on a fona tanga comme musicien wana. Il faut signer nos contrats. Mais Mikolo non c'est pas Inosbi auto benga jour ataka innocent moi bébé tension to benga na kutana innocent akabel nga 100 €. T'as le niveau. Ni ino abaga mela shikata abina na mela shikata et puis abidu double yo linga whisky trop ta moi whisky et ça moi tala nanu innocent so la commission na innocent ça bino passe pendant ti bino ba mikolo ba leader ngo bokaba te muta kabela nga su moi muke ona ndima moi muke su Bill Clinton na to kutana Bill Clinton kala mingi se na pese moto ponga na kosa te Bill Clinton so kabela nga $50 o mona ba mise et puis na Bill Clinton abi double ko so moninga so na o mona na tsena day ya pululu et ça ba mamuna no sa ba clip a préparer ba clip na ye ya kibaka la kodia photo kibaka la kodia j'aime ça kibaka la kodia roya donc Bill Clinton na ba rozala mais ba leader musu batika libotika mutema mabe tangu ndeko shiko pululu la kufi po bino bana na bino tana poto basi na bino batala shiko pululu ba sepela artiste moto ou bien moi na poto moto o ba ke atala shiko pululu te parce que ezaka buyi na shiko pululu to bazela o bala te yaka to vuana ba major bisadidi mamna ba ve na major bisadidi les grands producteurs ayebi ve na Gilles Sana mokonza Kenya babi producteur Gilles Sana ayebi makambo na oswane donc tout si comité mama baby so ba musicien to ngozora makamga na orgueil mais yo ba bino nyoso bo sala bo mona te na matanga shika pulu mais jour wana to chape ba caméra et puis mbanga na koya international parce que Vesa a déjà fait une autorisation na ko reverser ba musicien tout ba na derrière pulu te pour na kolobango avec force ba na place OK na ngati. Donc le bango avec force pas à place OK na ote siko babito matato kita affaire ya Kinga Kat double Rolex pourquoi yo OK Kinga Kat tandis que Moutuno Vincent ndeye azaki na liste ya ba chroniqueur ngana loba ndeni tendresse na loba ngo eloko moko boy na vie na lobi na loba ngo so tali na Hébreux 13:5 ba lobi ne vous livrez pas d'amour de l'argent tu vois wana za bible muté komi tanga version on comprendre que Hébreux chapitre combien Hébreux 13:5 bo fungola ba bible na bana poto bo comprendre que double za muta na prière na prière na catholique Hébreux 13:5 ba bi ne vous livrez pas dans l'amour de l'argent donc double nenga za boye
Tango ya fa yoza mutamaye les conseillers les défenseurs au monde double le baba français au eza solo. Donc bato ba envier les lo ba envier. To pesi bango chance ba kende, ba zoignon so ba zo ba or ba diamant ba bonheur tout comme ya bango. Mais biso to la temps mais parce que le panier circule encore. Donc verset ne beza so ba ko mi bongo. Oh mais yango na c'est près tango est près 5. Au monde ne vous livrez pas dans l'amour de l'argent. Tu vois? Ne vous livrez pas dans l'amour de l'argent. Donc, bilora lelo, bilora mokile. Et ça, on a tina. Maman Olive, en tout cas, merci beaucoup. On a le chapeau, mes respects, maman Olive. Bolam oyo zalongo la ksakoza maman social o sala bien mais ça na batu ya mité mama be o ba boya ka ba biso ba double Rolex to zala o ba boya ka ba tendance di binga baza mais maman Olive azana vivant aza vivante et puis azomona atala pe be mission na ndimite ke maman Olive yebi double Rolex te na ndimite ke maman Olive yebi tendance di binga te atala ka biso tout maman Olive ba tous les journalistes et après sa ligne ba ya mais bango ba sala makam na bango ba zi bana mama kulutu na bana batata mwasi na bango bana ba na bana ba ndesi na bana ba noko na bana veni ba memi ba bulesko soneti $500 azui vine bon c'est là nga vraiment que na comprenait que mère alobaki ba tous ba ya poto mama ya ki to mama telena pe mbote to mama pe sa mbote azoloba te que yo na yebi yote ça va merveille mais le moment abaki ba benga mutu nyoso pona mona ibe mwana ba venir ya bango wana pe azalaki mama pe merveille donc totika ki mute mama be siko pourquoi me matanga shiko pululu bosali yango ndeni ouais matanga shiko pululu donc le bima samedi to le la massa na shiko pululu soda et puis guerrier to ozala na double rosala et puis deux ba défenseur tout rosala et puis ba charge tout rosala wana poto to rentrer dernier hommage nabiso et pas ndeko nabiso Chiko Poulou tozala samedi et za latéral vers trompe tozala wana biso tout total à ce que batango ba loba ba plibier ba bike ba beta biso ba sala biso photo rokuta na bango kuna to koyeba jour wana soki ba za bana ba papa to biso bana ba koko donc koyeba na ka jour mais na soli pe na général kabidi abi déjà on peut sanga 4 soldats na ozana ba ba ta ba béret rouge et puis na to sola pe sous na Syria nyongoni ba bisira nyongoni na lion wana babi mwasi mo mutema molamu mwasa pembe avec double Rolex day wana na soutenir on ndenge zalaka kaka et puis na Yolande Mbala petite sœur propre donc toza wana tendresse to banga bango te parce que you mazate biso tout to ba ya to yebani place to wuta place pe to kendi mutako intimida biso azate po biso nyoso to ba congolais fati beto lo ba déjà to na tas de droits mutako mone la mutu te so ke bien to keno bien so ko na ndenga fort au monde pe fort po you mazate biso tout to ba soldat et puis biso tout to ba ça biso tout ba soldat biso tout ba star motuna nga suke ça ko na ba kaka double Rolex sikoyo est-ce que oyoki sango ya bana ya pululu ouais sango bana pululu mutu osala d'information na ye mutu lo bandene ba misuba bi pululu atiki bana 12 ba misuba bi pululu atiki bana 6 ba misuba bi pululu atiki bana 8 mais nenga na vérifier pe na information nde ba bi singa ba bi pululu atiki bana 6 na mamwa sini ndako ba bota bana misatu bazali bana meto ebi ke biso basta marompeza la tamsu au ministère za ndeni tant au vivre tant au kola marompeza rebelle obi mutu peso za na re tant au vivre to bota ka pe mono boti koto mais tant to koma rapena ke makamu pe lelo ko mo pesa bana na babima mais to lobi ngo pe ni fana pululu ba lobi nini babi soki pululu wa yo bima tu mwana na ye azala mwana ne ya solo na ndenge te ya bavanti po ba loba maloba yana batu misusu mona mosi misusu envier no pululu nde to ba to mikolo ka ba envier o bali ko envier Jericho Beton envier tendance libinga azo envier double Rolex nenga na sala nanga boya na bana pululu meto mona nde ezala ya solo so yana mwana pululu o trishaki so ina mwana moya lukuta ke baba ko kamwe pa général kabidi robeta 5 ans de prison okozanga mutu akobimisa yo okozanga mutu akobimisa yo conseil nyoko ko pesa na ba comédien nyos ba conseil na pesa ba comédien ça c'est parce que ba comédien ba linga no te 1 de 2 ngabna ba comédien na linga bango sute poani na mona bango bazaneti batu mona ti bondire donc na conseil on peut ça bango te so to kutena nzelo pesa mbote ngape la pesa mbote so pesa ngape mbote te donc je m'en fiche je m'en convaincre donc n'habite ça na kolobani donc ma crainte donc vana kuna ngape na vana ko bazaba mbrier ebele bazaba mbrier mais na ndima fiston sai musunanga parce que fiston sai na mona ga azapena azano na motema mo pene ya fiston sai place aza
au sentir à l'idée au monde que Robenga Fiston ça c'est je mesure de provision double abaxela utumbonga Kenya to la Kenya n'est pas venant général de FAO Fiston ça peut 500 mamuno le Serge Mboki la Sadi ayebi donc Fiston ça il courage maré ba combattre trop mais aux patron ya ba comédie comme la confirmant c'est pas le monsieur entre Fiston ça il n'a pas masumu nani azala vraiment président ba comédie Fiston ça olobi Fiston ça c'est non aussi côté Fiston ça et bon ba comédien oyo bazo boye ba mbongo ba $20 bazo finga bana poto ba $20 bana poto ba $10 bana poto ko bani na bango comme muta boye no $20 parce que na minute so muta kabelo ta infant faut jouer tandis to so la bien au moins na lobango belé na loba biloko belé na ba si tu veux monter avec les têtes qui se trouvent à la table tu vois au moins mbongo ba boye on te neti ya fala bina double Rolex whisky ngo ateza whisky na melati ta muta chelo de na verre o joana nous au meki pour na manière moto na bonne manière à meka na tabilo ko le ba mekaka c'est bon mais nga pena legi na parler mais sali mo be yo boudé no $20 moto lo ba no boudé $20 yo mono zane loti yebisanga nanu lero abia koma ve koza ve bon nga pe ba carte comme nga una na parler na nga shenga na deux piscines e kangama nani poto ke toke pepo na sima ko follow mi na dans les années na mo fleury na mo ko chose a pembe no moni so comme pas héritier watane be liboso na pe na héritier bo kana te so sala nde héritier watane te bo bimona bokutana par hasard te ma porter pas ma porter c'est héritier watane be nga na problème n'était batune balinga ba ko tsanga ranking héritier nga na ko na problème n'était tandis nga na za mutu ya batu mais na linga nde ko envier te ozoma point na za ba journaliste était ya nzala fona que n'est pas leader mo ba kabelanga non na que n'est pas na ndako ba leader te po moni ba leader ya ba musique na mona leader wa za mo play moi muke na mona za papa chéri po ani papa chéri alinga ko kabula te mais le ba leader na za ndeni songa na solana tendresse te ya ko sanga ba guerre d'esprit mais na za na problème ya héritier te na otika la jamais ko za pe na problème ne parce que ya osa musique ne ngana osa boulot na donc mangana za na problème na ete batu ne balinga ba kota biso na ba problème ngana za na problème nini question suka ken penelobi yo kopia kande ye yo kopia ka ye yo za susi na yo landaka ye vrai ou faux kani pena zel logo te kani pena d'abord non ndenga za wana za no ancien gardien bilima na mabwilu so boye pardon te zela pardon ken pena yo kopia ka vrai ou faux d'abord nanu kani pena na ko pese na cours na hospital aza gardien wana zela na zano gardien ya ancien gardien bilima na mabwilu so mona le équipe mabwilu kufa na bilima keni pena mdaza gardien tango timbandaka donc aza mutu kutu ngana ko boulet tara mutu mobimba taba raisonnement ne ezala wana on direct donc ya zel lote na ko tanga pe kutu combo ne teme na tanga combo ne pour mtolobi combo là l'erreur en tout cas merci pour ce numéro non na mabanga na yo ouais mabanga na ngana pesi ka mbote pa la perle noire babi Naomi la perle noire na France la française babi Mikolo les époques na ye et puis masalanga Jubek na moni soda makasa ye et puis nazo mona lisusu ba lobby mimi lila lisiki hollandaise belle hollandaise na pesi mbote puis sponsor officiel le sponsor na Mikolo zanani eza Olga Kabelo babi moni Karine Mokonzi moni Olga Kabelo même moral en tout cas Olga Kabelo solo la ka ndengo solo la en tout cas nzamba pambolo Olga Kabelo na senti penda ke na lembi western Olga Kabelo na senti que on a là pour moi le fille belle ba ganga konga boy mais Olga Kabelo bena takos wana vraiment merci gérer comme ça à 2 minutes na ko tata mo soda Jubek soda moi deli lo ba kaka ya kaka ko balika moko en tout cas Jubek s'il vous plaît bena kit chocho Jubek na zaito bandaka na bonne émission malgré un retard Jubek ken pianae awa lobby abi ko lukayo pa beta yo aboyi chéri Kobetox na elite ay ma solo ba sorti ça e bala poto ken ko a niveau na ngate a bébé la ta couche akoka te ba bébé la ta couche ayenda fula te ya fula ngata bisanga te na sala manga za moi je suis un télo aluki pesa mte makazi ne pa mami Karine Mokonzi makambu la baronne makambu la baronne makambu azu api qui a l'oripo a pindola la bête na nyama abe ko bête la bête ma moni pona gi lobite mbula manvula na ko be tande bête na quel bien bête ma be la bête so abe bokola alo bakuna papa na bête matanga pululu so chete na bête matanga pululu mona kitambo na be na bango bête na kitambo esanza yo mabele ko baluka tiki cha mabele ko baluka tiki si yo zo mona kitambo
Oh, mabele ko baluka. Chiki cha. Mabele ko baluka. Babi ba les défenseurs ba moko chama ko lote ba charme ko chama ko matanga puluté. Ba yana bon sananga. Ba ya babi pe gloire ya pa ko sala. Ba nanga na gloire lengi na omelaye. Oh Frank Sema ana zemi. Meglo kama na omelaye. Te gloire za na zemi fo. Yani pia na omelaye na ebi zemi na été vraiment limbisanga. Odemela ba te amona mutete la te. Amona adiembela ko diembela. Na omela bino. Omela banana banana ba to omela kuna. Ben ennemi a Karine Mokonzi na romela ba. Tanga ba moko non ta 5. Kani piana na romela yo. Grastemo na romela yo. Fifi Siwa na romela yo. Nani Zuzu. Frank Semai na romela yo. De Jube na romela bino nyoso. Kani piana na romela yo. Kani piana tendresse. To ko sala la double Rolex. To ko sala la tendresse. Kabidi. En tout cas, en tout cas, vraiment, on a fait ça RDC TV. Ndeto yambi okol bani pour la chaîne. Bon s'abonner massivement. De Jube qui est bon Luka kat. Bolinga ka ya bino et. Juju, utabayele. Il est bon le mayele boanya. Ngala tanga nanga. La ligue la français, la ligue la français. La beta pede. Verde, la ligue bango. Bazo banga. Bauta na mboka ya nzima ngomba. Kiataka ni pia na uta na mboka eza la gloria olangi outa na mboka ya nzima ngomba. Frank Semai outa na mboka ya nzima. Mike Lokamba outa na mboka ya nzima ngomba. Bouta mboka bozo luka makambo kote bokoka te. Mais tendresse on a ça là. Vraiment. Angelica Madelina. Madame. Mukolango, de Chibambe de longue jambe dame. Alinga mwa litungo la Cameroun. Tokoya ensemble, ngade le Jube dans Zalabino. Oh Feneke Mokodi. Oh Mouna artiste. Oh Cédric Mouna. Bazou api. Conseiller. Bazou. Zini Kumbi. Zini vraiment. Ba charge à Karine. Oh les défenseurs de Jubel Makambo. Papa, Mukolango, dimanche à Moussika Pété. Tendresse. Ma banga na un numéro pour Yambo vraiment. Plus de 43 85 012 68 39. Plus de 43. Il y a Willy Moucheni, code Yamboka, le véritable code mondial. Plus de 43 85 012 68 39. Ken Piana, on vide dima na refile yo dima. Ngaye. En tout cas, de Dubek a ça vraiment décisif. Salbi, Ken Piana a confidé yo. Ken Terozalo m'a taraté par demande de Dubek au salon. Bon s'abonner massivement na Feza TV RDC. Balobi a Bella Dinganga. Moi si moko bien, moi si ya Makambu. Bazanga Bella Dinganga bakufa. Moi so faut boire babil, maman solution à Finlande babi, Mimi Menga maman solution en tout cas, bah félicitations, bah conseil et puis Papa Vegas attaché Nabiso, notre attaché puis tout le monde il sous. Maman Jackie Nabiso et puis na boss un thème côté époque il y a Marco Longomo na Londres quoi il y a dit de 5 na London. Est-ce que boko ka ba yuma diali balongo longo na beta Verambo beta quoi dans Korabani beta Karine Mokonzi beta bisone makambu beta tokoye ba mino matanga shiko pululu beta Karine sukate bilengi ya Karine sukate bilengi ya Karine sukate beta tendance beta bisou to l'équipe bino la nyonso na part d'idéologie Bella Dinganga ande makambu vraiment babi Bella Dinganga ande makambu na senti na mte te kolo chaîne te na senti na mte ah Bella Dubek a bien senti à sentir yo na matanga sentir Bella Dinganga par rapport à image Angelica Madelina madame Dede Chimbabe vraiment ah
c'est la famille. Beta. Bisous. En tout cas, ils ont libota. Donc, ils ont biso. Chez nous, les défenseurs à charge. Tozara, Nenga Morodon, Bokeseni et Zalakate.